moi ça ka roboté alors quoi j'étais mbila te moi il faut ningala makolo fe ninga maboko fe ninga nzoto fe ninga monoko fe sala mosala nango yo komi ka so pa tombolo nde loko papa moka bandi ko boma mokongo azo bomba yango yo loko te oh ngeze famille nango eza famille nini peni ya famille ezala ya papa na bino za pesi yo atoza na mbongo no babi poche tonda papa mama soki na kati oza ya kovanda te mama na kati azo senye te donc iwana nde libala nde simbami bire telemi mama santi ke oui na kumo ko vedi mobile nanga aosala nga bien e bongo papa lingo ko maka lokwa posa bitabe mama kota libanda te aoke libanda eza wapela bino mibalisi ekopente na nsima po liboso wana motu wana na peni na yo nzela wana ezalaka wana omona yango pa efungwami okozalaka komoni motu akala mama na ndako boye papa obwaki okomi soso ya mobali bapapa minga mpe ya cigarette ekomisaka bino faible yo ozwi kaka okomi kaka so okangaki deja vagin mama obandi kofiba yango obandi kokanga yango loko nyonso nde ozomeme na distraction mpo adeklare te mama bwaka mobali ya solo oyo bire etelemi eyeba kosala mouvement nango oyo soki ekota nzoto mama eyeba kosepelisa mama karese moke papa soki akota bandi koniata biloko bakoti na louange bake na adoration papa kobanda mateya mama kokita ndi koverse lokola mbula eza basi misabina lidi mava mobali nanga loba te ata bota nde ti mobali azo ejakile mobali nanga loba te aloba ndenge nini nzoto na sei bota dabe ekai papa koloba ndenge nini okoma dali buluma nzengele lidi mava nzambe ya mutakalisation alobi ba mama ba papa bo benga Pelo Pro TV mutazuwa yo tazuwa waibokeba babishene zaka moko Pelo Pro TV bo s'abonner ma suivre abonné ya Pelo Pro TV donc balobi bo zala bo s'abonner ma suivre talaka bino kitoko wap ba papa na ba mama penzolo ya niveau ya dega lidi mabali bino masolo ya kati masolo ya lengi masolo esaka bato mabale vivre donc relation za kitoko quoi atoza na mbongo no babi poche tonda papa mama soki na kati oza ya kovanda te mama na kati azo senye te donc iwana nde libala nde simbami soki komi kosenye lokola ngomba mois de jour ay babi ya libala nozotumba ngo ndambe nde mozokaba papa na basoso ya libanda na maboka bacakule nde merci na kolo nzambe babi sans nzambe vedi toza te sans nzambe mbe bozozwa ton ya kolandaka Pelo Pro TV te bo s'abonner massivement kaka ndenge ezalaka ba abonné à Pelo Pro TV donc lidima voyez bino masolo ya sika masolo ya propriété ya papa masolo ya propriété ya maman donc lidima voici mikongo ya ba papa mikongo ya ba maman donc ici ya maman bire ya papa donc erozo la douleur à mukongo lidima voisali éjaculation précoce lidima voisali faiblesse sexuelle lidima voisali oh microbe ngate balobi oh mélange antibiotique be la raté lidima voyer donc aye pour la ba soin na bino pour prendre en charge donc na simbi ba maladie oso na maboko na ngai oh matake se tambo na mokongo se beda ko so léger espace do mate do kimezo kende likole matati kinga kati lidima voyer azui charge nango ozomona lelo lobi ovandaka ton ebele na volant ozoka nis na mokusa ebandi wana ezana na débit potali hémorroïde ne ozo négliger yango malembe ezokota ezolio na lisoko ezolio na nis malembe ezokende lobi kunu ekomi na bambuma o moko ekomi kokota mosusu ekomi faible erekozo na bire yango moko masolo elengi ekomi kolemba mama akomi otala libanda soko kobenga lidima voiture ezala mami mpo na yo nga naozongisa bilenga ba mama naozongisa bilenga ba papa bire telemi mama santi ke oui na ku moko vedi mobile nanga aosala nga bien na deuxième coup maman parla langa bi oui papa vanda na umela na ngwende na yo na bilengo ozopesa nga nil par ailleurs
Et bon papa lingo ko maka lo kwa posa bitabe mama ko ta libanda te ok libanda soko lingi olonga modèle balonga lidi ma voix il faut benga ka lidi ma voix o bire vimba o to commission 1 mètre o to beno to élargir ango yo benga lidi ma voix baki César banzete zali oye côté mise ko songa mataka so za na problème ya ko bota moi ça ko zo zemi mama ko bota pe na kimia pour banda ko sepesa mama na modèle se sengeli ero banzo kali soko mukuso lobi ke no o ezaka ni na ta basuke tenge kanga ngai na tikalanga papa ezokene koma ebe papa yo kasika ne basi so basali gas moi ça pento lobi liboso vaje fongwani te ezaka pe la bimi balisi ero pente na sima pour liboso na mutu wana na peni na yo nzela wana ezalaka wana mona ngo pa efongwami bosa la remarque ezo fongama wana na sima ezolia yo malembe ki mobali na yo komosani komi kokwe komi kolemba ozaka komoni mutakala mama na ndako boye papa obwaki okomi sosa mobali mama bandi ko déclarer yo ozwi kaka komi ka so kangaki déjà vagin mama obandi ko fi bango bandi ko kanga ngolo ko nyoso nozo meme na distraction pour a déclarer te mama bwaka papa il faut se pesa mama mibale ebele na yebi na se ya moi oyo donc awelaka na fitolo mama banda kangaki mama mabele nyonso na se eloko te mobali ya solo o bire teleme yeba kosala mouvement nango o soki ekota zuta mama yeba kosepesa mama caresse moke papa soki akota bandi koniata biloko bakoti na louange bake na adoration papa kobana mateya mama kokita ndi koverse lokola mbula babone ya Pelo Pro TV bolandanga na bokebi nyonso bapapa na bamama naza mpona bino bobenga Pelo Pro TV bokoza solution malade na bino bokoza solution ya problème ezopanza mabala na bino bokoza solution ezotia batrouble na kati ya mabala na bino ozomona mwasi tellement à travers trop misala ya ndako akomba sokola sala boye papa elapoka mama azokoka te lisoko si efongwamaki soki apente liboso ebwaki mai mwasi akomi na mama koverse te mpona ni misala azoyeba koentretenir nzoto na ye te azotia swe na nzoto na ye te mama alataka kaka leso moko soki atandi yango ekauki eza mamuye alati na se nyonso wana ododétruire viande ya papa ozokomisa yango noir de jour ekoma kotanga mafuta zei kaka moke papa kosimba boye nanu overse te njo yango se pola tongo papa kotia baose retrouve te oyotina papa libanda akotala bachakulende libanda foti ya nani lidi mavo nzambe ya mutakalisation alobi bamama bapapa bobenga Pelo Pro TV bokoza solution ya kosenye wana mama okoma kaka zei période ya règle te mais osimba kaka moko ebima na okaka boye mwasi azalaka bongo te mwasi ya solo azalaka bongo te mwasi esofi ozala seki papa moko asala yo muye na se papa azopénétre donc azosentir ke no papa bandi déjà eza basi miso abinanga lidi mava mobali nanga aloba te ata botya nde nti mobali azo éjacule mobali nanga aloba te aloba ndenge nini nzoto na esili bota dabe ekai papa koloba ndenge nini okoma da libuluma nzengele papa koloba ndenge nini malgré muye me nzoto ezaka yango moko na bokotokoto papa azokota azosentir ke alobi wi nazalaka na mwasi wana mpe zuwa mpe ezobata moke alobi nga na vrai chéri vrai chéri ya elongi te vrai chéri ya makolo te vrai chéri ya masoko te vrai chéri ya kati ozomona papa azokota mpo ozobina basi mpe baye bobina te bamama ebele baye bobina te soki osa mitandami kaka bwa mipanzi boye papa kota mais ere ozosala mouvement wana papa akomi oloba te papa azoloba louange na adoration na prochain numéro balobi Pelo Pro TV non tokozala kati en privé na kati ya chambre donc beba kodécouvrir bamouvement nini bamama esengeli bosala mwasi aka robot te alokwa nzeta mbila te mwasi fo koningana makolo fe ningana maboko fe ningana nzoto fe ningana monoko fe sala mosala nango yo komi ka azopepa tombolo nde eloko papa moko abandi koboma mokongo azobomba yango yo eloko te ti papa koboka lokola papa ya régie des eaux bomama mosala na yo nini eka okutana mwana moko ya moke wana ndoka ayebi travail koleka ta na bango moko baroulage mais mobali akimi yo ti bapapa baza lokola bana mikie
bakolaka na bango te, faut dominer bango na sentiment mobali faut asila maele ozo vandela papa faut loba comme la pression sur sa wuliki papa faut ganga mais bakotia na pression bakokoningana te bakobalola boso kokate lokete kemba lokola robot. Oh mukongo pasi naza pona bino. Oh ba papa koma lokwa posa bitabe naza pona bino. Oh nga koto moyen te mataka nyo se kima bisipo me koma lokola mai ya pompe il faut zonga kilo ezonga pembe koleka ta miliki wana ndoko cha zemi ba papa na ngai yo komona kama mutakala mwasi bokomi kosuba suba pa pa manana osimbi te oh mobala modèle nini mwasa ko kima yo te mwasa ko chapwa tozana bakisi ya forme nyonso oyo kopesa yo soin oyo kovimbisa birin oyo kopesa ngo mulai soko lingi 1 mètre kaka yo soko lingi koma monene nini kaka yo ba papa minga pe cigarette comme ça rabino faible nga naza grand noile toloba nyonso na pelo protivite tolobaka nyonso sauf que rien onga kaka noir milinga na peso boma mataka yo siso pe force onga ka cigarette papa ke bozoko ma faible ndambu baoli au 4 coups ba abonné ya pelo pro TV babili dima vende makambu soko lingi ba mutakalize yo na ko mutakalize yo donc ozwa ta même pas ta idée balobi mana mibalo bayibi na bango loko te ongeze ya famille na ngeze ya famille nini peni ya famille ezala ya papa na bino za pesi yo te noko azia kangisi yango te lote so ebe lote obiki mama mubala za na biki mama ya papa longola soni benga pelo pro TV lidima va ozongisa yo niveau yo lingeza lezala obiki mama yo za na biki mama moi ça c'est plandeni ça essaye ebimi mpanzi on zo perdre moi ça zelo bambala ta patron moi ça comme niveau bana patron na yo mobala solo so komi ke no tali pembe no lobi ke no dana lisoko na moka damu là ya débit ya ko baby sa fille na yo faut bana na ko zala traitement pas comme na niveau te kimisa mataka e bandu ko kimisa mataka zo matizo tambo lezo kimanda mundamu tse komi le roi ma ya pompe wala ce que komi ba infection moko chronique wala komi ko baby santo ta mwasi moi ça ko koma ka so ka pente liboso fonga mi le roi mtaso bota mais ok moi la zo bimba na été ba abonné appel au produit vo benga lidima va boko tikela jamais kozala desi balobe za ya ko fonder te bato ba vivant déjà ba kiss o bazali bato ba zwa ba biloko solo lelo mabale zo zonga na ndenga kimé bazali o mibali bato nana yeso mibali batondaka te batondaka so lingo tonza mobali na otonda yaya otonda basi bazanga dialogue yona mobasi ka mbale yo selongi mupanzi papa boni esuki wana sani ya malonga te mufunuko ya orange sani aussi déjà epambuka kala so mabali kuto nika kate mobala ebi mukola ta sucre to so nga bakaso tombola 1000 francs ezalaka niveau mbali zo zele pe fo zele bongo deka zo pe selon bongo yo pe sele maka même koleka na niveau likolo ya toi likolo mais bino basi akilelo okipa mobali te so vandi bandi yo comme masanga pe sa pota libumu fo zaranga pona ebela maka masanga nde ezalaka faut dara nga pona ebela ni ko manipuler fulfula masanga po fulfula masanga epesa pota libu fulfula masanga do fongola vagin fulfula masanga zo détruire na niveau mukete bongo cigarette zo kimisa matako wapi pene zo koma lokwa posa bitabe oko kalisute na ebandoro maka soko monika mutakala moso kangisa onka boki salaire la pou osubi sentiment le kakia wapi et c'est zoya ndamu na deuxième koko makaso so kotisi o kokato komika okima mama sentiment leka bongo na ba noir tolobi teke bon noir la kaka o koko ba noir là mais avec intervalle du jour au jour chaque heure chaque minute te bon ça nango quand même na ba intervalle te sentiment moto ba kanga kango te ba kanga kate mais le candidate po bo ma vie no ya lobby o ka camarade na ko ma niata moi no biloko na niveau ya dégâts o condamné nani oyo ko condamné ba abonné appel au Pro TV eza mawa nga côté loke ko malango mbembele utaka ti tuzoka ko ka sonité soko bengi pelo Pro TV lidima va yambo na bureau bostolo futi consultation le rôle ndeza za prix promotionnel donc to tchonka juste $5 dans le numéro lidima va payer yango ba bi plus ya Willy Moucheni 0 à 00243 90 688 13 28
00 243 90 688 13 28. Donc parce que bengi pelo pro ozwali dima parce que bengi numéro on appelle si ozwanga en direct. Donc consultation dans la primo promotionnel donc $5 na yokio niveau malade nezali ceux qui sont na débit ou bien na katikati ou bien so sinzo comme pembe na ko tula pembe na ebale tore ba kozelo solution to ba ni tore ko sala pona yo bongisa ka poche matake ko zonga bongisa ka poche bire ko telema ko le calibre 12 ko beta mama yango donc ako parlo langi ko le kabato no so baza soki modèle nini donc yango wana donc to za pona ko traiter ba malade eza ya mukongo potali boum éjaculation précoce faiblesse sexuelle donc bilengi ya papa na ya mama asenya kai azobimisa mafuta ko le kalko mafuta ngombe litima vazali pona ko pangusa kati ya mochopo kati ya lidusu wana po zonga sek papa se retrouver mama oyebi ko balala mbeto te lidima vaza pona bino consultation les a $5 te oyebi ko balala mbeto te consultation les a $15 pour ne comme il faut te foutre espace lidima va matana mbetu ala tsonyo ko sala papa wana les a $5 te papa oyebi ko caresser mama ta yebi na ko banda te consultation les a $5 te wana les a $15 to ko lakisa yo moninga mobala zawana moninga mwata zawana nino ko ki ko banda na mama na début jusqu'à la fin moi si oya yebi eloko te ko ka soni to zala ba bengi famille modèle nini biso to aka obe bato ya titre ya kakande ko ya donc bo benga bo s'abonner massivement maîtresse bo mangambi ezala ka bongo ça fait manabio mishmima donc babima pekai et ke bana ko mutakaliser bango na niveau des ondes ba matake komi ko kima ba mama ba kongo si komi dako kitabango da ba ko kasuko zwa so papa te akomi ko senia mbala wana ngamu na longola kaleso nanga botalanga Mutazuwa yo, tazuwa, wibokeba. Babi chaîne ezaka moko. Pe le pot TV. Bo s'abonner, ma suivre moi. Babi ofrani mujinga za ki wa. Bo luke nga. Oh amona ali sute. Oh bate bo nga en personne. Bo lukanga pes monte za na pe le pot TV. La pe le pot TV bo découvrir fona mujinga be mission nyonso ezali. Oh nyonso bo luka pa fona mujinga bo zango. Na juste moi msana bino. E pe sabino kwa elengi. Oh bo luka ki awandeza. Babi bota mona bino musikate bo s'abonner massivement na Pelo Pot TV. Donc na Pelo Pot TV bo découvrir tout. Jamais bozana desi. Moi si moi appelle ça bilingue. Donc fais-moi le bal bien. Fais-moi la curiosité alingane marambuté. Nga personne qui nga makamu ozaki ndobika. Po nga mona za pona bino. Na ba papa ba maman, ba bo s'abonner na Pelo Pot TV. Donc nyonso bo luka. Nga na juste moi msa na bino. Donc moi msa mo babo ya ne bitinda te. Mais moi msa mo bo tinde wapi ozaka juste pona bino. On émission na nga na za pona bino. Na za pona ba musicien, ba artiste tout. Non occupé te. Donc oza posa o beba msala yo salaka. Oza posa ba yeba yo, ba découvrir yo yaka na Pelo Pot TV. Donc fa on mujinga zana pona oyamba bino. Fa on mujinga zana pona solana yo. Oyeba yeba te. Donc na Pelo Pot TV ba yeba yo. Po ande marambweza. Babi ande pese lengi ozelengi. Donc so pese lengi to ozelo te. Onga batala ngate. Onga na beta place no ba yebinga te. So na Pelo TV ba yeba yo. Po ande makambo ezali.